Voilà, bonjour à tout le monde et bon après-midi. Voilà, bon après-midi, coucou la famille. Coucou la famille, on va parler, on va décortiquer. Coucou la famille, bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Mbote ebele bisika bizuibino, boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Voilà, shalom naba homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika bizuibino. Vraiment, on est là ensemble. Nous allons un peu décortiquer et vous allez kitoko makasi bandeko nangai. Voilà, vous en avez sous les baobas. Dans sous les baobas, batala la danoise pambate. Moi, kopati, kopwa café, maï et zamate. Pourquoi pas, moi, vin blanc, vin rouge. Et ça sera toujours encore dans des moukete. Tout milana biso et ça va bien, très bien la santé. Dès qu'on a biso Paul à lobby, mon fils Timothée, un peu de vin rouge. Et ça bien pour notre estomac. Voilà, bande konanga, on est là, nous allons parler. Toye to solo la likambo oyo ekwe na kati ya famille chrétienne oyo ya mwana ya Eunice na mobali na ye Olivier. Voilà, c'est ça que nous allons décortiquer un peu. Et pourquoi pas ceux qui nous ont permettre biso tokoleka nango na live pour na kozwa ba avis ya bato ebele. Pour na sillonner par-ci par-là, je me suis retrouvée dans ma histoire en moi muke o na sali moi synthèse na ndenge na mokope pour na kolobela yango. Voilà. Tokobana na ba origine na bango. Kutino azali Munyanga 100%. Maman Emi azali pe Munyanga. Si je ne me trompe pas, je sais que voilà, Kutino azali un peu na ba ce qui tomati toko kuta na ngana ye toza koko moko. Parce que son père, à son âme, papa Ndunga azalaki oncle ya maman nangai. Donc biso toko benga papa na ye koko. Et puis voilà, surtout qu'il y a un côté, il y a mobali, azam mutabandundu. Voilà donc, voilà un peu l'origine na bango. Et puis, tokoye baskoyo, soubassement, il y a libala ndenge ekombi. Et puis, na pokwa, tant tokoya bande konanga, wanande tokoya koloba momuke, tokocha ba audio ya mobali, comment azolela, comment aye nango na réseaux sociaux. Voilà, bande konanga, c'est ça, bokondanaka biso, toko takana ba vie privée ya batute. Tozo kango pe moi ebele, boko ta ba vie privée batute, boko ta ba vie privée batute. Mais soki mutu aye ye moko, ko se livrer na média. Pa biso to sala comme ça na biso. Pai la danoise ne bozo monangai mama leki na bino bo like vidéo nangai bo partager vidéo s'il vous plaît et kozala kitoko makasi bandeko like et partager vidéo bo tia ba commentaire na bino soki yo moko oye na histoire na yo neti Olivier ye moko batindi ete bon azali pe chantre azamuto ayembaka ayebani pe na ndenge na ye. Bon, aye na histoire na ye na toi. Si ko biso to bo yango pona eza vie privée, non. Biso to koloba parce que neti ngabwe musa nanga na lobela kaka bato. Donc je ne peux pas na kende kolobela bambisi naza na aquarium nanga vraiment bandeko nanga bo excuse ngai nazoka moi compliqué na liso, je sais pas pourquoi ça ngama mukusa. Naza na aquarium nanga la kati ndako jamais na ya kobetela bino basolo bambisi nanga ke bakufaki c'était un jour kutu bambisi nanga bakufaki parce que na bimisaki bango un peu je demandé ko sokola aquarium nanga et puis une fille azwaki tant nanga mingi na téléphone alors natika bako moi libanda moi tant moulai en tout cas ebele bambisi nanga bakufaki. Voilà donc na uti ko somba msusu mais jamais na ya websa bino masola bambisi nanga mais na lingaka bango j'ai aussi mon temps o nazalaka na bango pona kotala ndeni bazo sepela na mai na kopesa bango bilo na bango kolia nazwaka soin na bango makasi. Donc toute ma vie banda nazaki jeune âge tilelo nazaka toujours na aquarium nanga na kati ya ndako nde bamusu balinga kozana niau bamusu balinga kozana mbwa bamusu balinga kozana bandeke. Donc moi j'aime bien nazala na bambisi na ngai.
Voilà, mais tu as toujours awa parce que bambisi baza on a ba problème ebelete. Et puis langage na bango c'est difficile à comprendre. Mais biso to yaka parce que tant tozo ka makambo so bima na communauté, on vient pour na toloba. Donc bote na kabiso regarder ce qu'on lingi likamno e bimate, garde ça chez toi. Ce que bimi en tout cas nous on va parler. Alors bande konanga pour le moment to éviter na éviter nga na éviter ceux qui divorce na bango et ça déjà prononcé. Là je ne sais pas. Mais na physiquement bazali sont ensemble était Olivier azonga déjà il y a 2 mois na 2 ou 3 mois zo na kati France et puis Enus aza atikali na mukuna na Congo en tout cas baba gipe ese longwe na misapi et puis mobali moko aleli moko azolo baki basoko sele makambu Enus pe alobina eloko moko te. Alors bande konanga ba réalité ya famille Koutino makamu na bango mabebo la mutu abandi ko bimisa yango. Alors pour vous dire que na kacha mangomba wana eloko ezati. Les temples de Dieu c'est ton corps. Là où nzamba vandaka eza na cœur na yo. Ba comportement na yo, vie na yo, c'est ça où eko déterminer un jour jugement na yo. Ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas aller te confier na ba pasteur. Déjà tolobanga na bino totalaka ba problème ou ebimi wana et ezalo quoi eteli manga eteli mais epoli. Ya bango ba foui et boti mais epoli. Mais pourquoi epoli? Parce que place souvent ba racine ya nzete wana ya bolingo na bango eza ba racine moko ya mabe, eza ba racine ya malamu te. Ba maman, n'enviez pas, n'allez pas convier mobali ya batu pona opesa mwana na yo. Maman Emi oyo entre guillemets moi c'est un cousin. Omemaka makamu na yo kitoko te. Tu viens devant les gens pour montrer que aux femmes moko oza na douceur, oza bien, oyebi koteya, oyebi boy. Mais ce sont des choses que yo salela na ndaku na yo te. Ton dimi au supporta, au garda église wana, au mobile nazaki na prison parce que ezali gablo na bino. C'est normal quand mobile nazaki na prison, yo zwa yango simba yango matisa yango. Mais est-ce que vraiment ozomona mwano ya yo aza digne Enus ya okoma pasteur ataki pastorango bokoki kozela te ke mwana tango asa balaki biesoki akomi aboti aza stable akomi ata na 40 ans akomi ata na 35 ata pona mo expérience pe ya vie ya bana ya boye na boye ata nzamba pesi bana te mais ata na expérience ya vie akomi boye ata neti nga boye oui ah ok maman la dame okomi ata maman pasteur parce que on a passé beaucoup de choses bino bozo bala ngo ya mike mwana moins de 30 ans azo ko sasoki 30 ans o kamati bo pesi azala pasteur nyoso wana ka pona nini ba église na bino ezala kaka na maboko ya bino moko eza kitoko te et papa Koutino avant abongola motema abotaka peti bana wana oya botaka wana bakoko mabe ba pasteur te ka oya baboti na yo nde bango nde baza bana o baza digne o bakoko ba pasteur. Et donc yebela Enus na ko bwa kama ya bakabelo modèle mitiaka ba make-up modèle batambola laka mama mwana bongo vraiment aza pasteur. Poani boliko sakana bonzambe bande konanga basakana na moto te. Soko monique neti biso boy ngana yebi ke nazala nga tantôt plus tôt et loko ni na kokomela maman pasteur parce que j'ai toutes les capacités yo comme maman pasteur et loko mo pezangité mais tant hôtel pe na bible nzaba permettre ngate moi si boye na ya liboso na comme maman pasteur na zungi na nga sima na yebi ke na kosaka na moto te mais na yebi ke za terrain mo bona ko lia mbongo na ko nginda na kati ya UK out. Mais eza bola mute foko zo mbongo na yo na bongo te fuzo mbongo na mutoki na yo bande ko na ngai
source ya libala wana eza source ya mabe. Eza source ya malamu te. Bango nyonso tu na bala ba mamolangi na bango ba source ya mabe. J'espère que bino nyonso tu oyo bana génération bano ya mike mike bozuba mabana na bino na source ya mabe. Nzambe abanda ofuta bino. Eza kitoko te ba mama. Kaka ndenge mamolangi pa banda kosala na mabala ya bana mususu onga pe na yebi akata yango te ko bala na mwana oyo te mwana nanu abongwami te esprit ya sirène eza na ye kaka ko bala ye nanu te il faut kota ba prière il faut sala bo tili bala mutu pe esili ekei ndenge moko pe yo mama emi makambo yo kosala tela résultat ya mwana no tela ndenge boko sambwa nanu bo sambwe te 2023 oh, boko sambwa mama emi oko banda kolela oza deja no bandi kolela oya yaki na kati ya ndako na bino toyebi te soki tobenga ye nani soki Joseph soki Moïse ayaki na kati ya ndako na bino pona ayeba nini elekaka pona kobetela mokili nzamba tindela atindaka bakibwanga ntuka lokola bata bongo muta sérieux soka yepa na bino akobima koloba eloko te fala tindela bino kakibwanga tu aya na kati ya famille na bino ayekola nyonso tu nde sima aya koloba na mokili ngai nakopesa foti te parce que ye aza na ye mosantu te aza na ye mutu abetanga miziki alingi aza akopiaka fali meme na elobeli meme na nyonso donc aza wana mpenza donko nga kuna oyesa fali ainvite ye tala fali so olingi obimisa mwana na miziki zo Olivier ata soko obeli Olivier kobetela yo so boyebaka te mokomiso mpe conseil moko obeta fali na nga nzoto eningani Olivier ayembeli yo parce que akoki ko imiter yo na nyonso et puis ali ado aza yo me akeka na bonzambe na makasi okozwa no ye bengi sa ye penza parce que ça na bonzambe te mwana bata bonzambe basoki atande bakabonaki aoya na réseaux sociaux te akozongisa nyonso epa ya nzambe papa nzambe mwasi opesaki nga esimbi te soki mpe nzambe pa lobi ke baboyana kaka na ntango adultère sikoyo nazoyeba te ye mutu asali adultère ndenge toyoki lokola asali adultère mobwasi aboyi kolimbisa nga babengani nga na ye na maboko na oyokela nga mawa mais yo koya na réseaux sociaux te bandi kobeta masolo nyonso yango nazoloba soki oza Moïse batindaki oke koyekola kuna na kati ya ndako ya mama Emi parce que tokanisa bango baza basantu tokanisa bango balalaka na Yesu esika moko tokumisika nzambe bandeko mwana mwasi wana Emi wana alingaki azala fille d'honneur ya fille moko na France boko yoka pe kalate na ba réseaux sociaux akobanda ko pe kobenga akoya kosala pe témoignage na ye ndeko bwasi kokanga munoko te nzamba ko frapper so okangi munoko témoigner makambo nini o basala yo na famille wana bomba mabe o 2023 mwana mwasi wana bana kosambela mama na ye bana kosambela bota mutu akala mama na ye na kati ya armée wana babenga ngo soki église ngo soki armée de nini bino boluka banda na Kinshasa nzamba beni mama na ye aye na poto a continuer kosambela na même église abengisi bana na ye mwana na ye na nzela na ye abitambola ake kokutana na Olivier oyo abanda kosambela na kati ya armée de l'Éternel wana te Olivier banda kosamba esika mususu epa ya Kiziamina azalaki kuna pena babasi kidi aza kotutisa basi mitu na kati église wana ba désordre alors mwana mwasi wana abande kosamba esika mutu balingani na ye so bakutanaki na concert soki pe mwana mwasi wana pa banda oyemba ye pe bakutani asali tout fiancé na ye amema ye na kati ya église na bango alors que c'est que aussi nzambe alobaka ke yango ozomona biso basi toni ko imposer trop mobaye na nga faki eka pasi nga na sambelaka te ndeko mwasi soki pe yo longwaki na armée okende place ye mobali no banda kosambela ta mosu olingo ke découvrir makambo mosusu mbele mosu lelo mpe Eunice abotolaki yo libala na yo te
ya imposé mobali wana ye koya mobali wana yaki a présenté mobali na yaza chantre de l'Éternel mobali nazaki boye mwana mobali yango to ketozonga azane mobali mo kitoko azana ye bi aza vraiment ponanga c'est un bel homme mwana mobali wana tango aye abandi ko akoti na koyemba wana abandi koyemba na be abandi ko nime mwa bandine mama na mama emi na ye moko na famille mobimba babandi ko sepela na ye na ako aloba ka pe belé abandi ko loba a place akotaka alinga acha moi oya ye pe accent acha pe moi ye virgule abandi ko tia boy organisation bande ko moi mobali wana ba organiser nyonso tout pona nini mwana mwasi asombi voile pona babala ye bande ko botala niveau fille wana sombi voile mama na ya sepeli bazo sepela bazo bala Olivier biloko tututu mutu bali banani balinga bazala ba fille d'honneur mama mwana ya kuchino wana Eunice fille d'honneur ya libala ya fille wana bande ko botala makambo mokili ndenge ezokende bakomi mbala moko biloko nyonso presque soki pe mariage coutumier ba présentation esalamaki déjà Olivier baluki alingi sute Eunice akomi kopesa ba cadeau abandi kopesa ba avance ye moko Eunice abandi kolinga mobali wana bavandi na mwa réunion familiale ekozala ndenge nini papa na bango coutumier alingi yango te abi non modelo ye lobi pa mama nga kaka nga nzamba zo lakisanga ngai boye na boye bande ko mwana mobali wana boya fille wana sans raison salikam suko libala bongo yo kene ko luka mabota yo libala ya ndenge wana yo kende ko luka kimia libala ozuna atakutu bakataka libala ngo atakutu mwana nga sindi akataki ona modeli wana te mama yo penza na yebite yo penza okati yango na munduki baninga bazokata na mbeli ya mwa mbeli ezoka tan ya ozokata ti ozokata nzete même ici si kaka oya manuel yo zwi si électrique munduki po libala bate donc relation epanzani Eunice omoni nzamba futi yo otoaka na premier épisode libala na oyo makambo ndako na bino ekobima nyonso Olivier bimisango nyonso to eze osalaka bosoto parce que yo tozwa na biso yo un petit voyou yende tozwa ye mosantu mama pasteur bandeko tala nde baboma libala wana mama na esala bango pasi bandeko eza ba église ebele même église moko eza awa eza ka ndenge moko pasteur aboyi mwana na ye te fo bala mwana mwasi po mama bango aza na mbongo ebele na ngola fiancé oyo alingaki fille oyo divergent aboyi ye babima mpe na église sukasukaka bamama ngo balongwa na église bandeko ndeko mwasi wana balongwa na église wana akenda na ye bandeko botala niveau yaya tomela moke alongwe na église na mwana wana souci place akenda atali temps na ye ya mariage oyo abongisaki atali ndenge ye moko alongola azo mobali na ye marke depose na ye aye na ye na église wana place ye aya na ye basero bakolaki na ye bana ya pasteur Coutinho bato ya considéré bakousin bacousine bango nde baye babotoli ye libala ata so mobali aboyaki ye ayoka ta bali ser moko boye soki wapi mais akoyeka kobala lisu na kati église wana te ye muto ayaki na mobali na ye ka nde bino bapasteur bosengaka bato ozwi mobali na yo fo mema ye wana église bandeko bomemaka lisusu te
Surtout son pasteur na bana bana basi batela ya ko mema fiancé na ote. Yonde kende l'église a fiancé na. So be fiancé na sambela te. Ko mema ete. Sala na mariage na yo bala tout. Nde mobile no ko ya malembe ya. Ko ya pressé te. Tala makamba enis basalaki. Tala le ndenge futi bango. Bandeko. Aboma libala ya batu. Aboma mariage ya batu. Mwana mwasi na suka na voile na maboko boye. Asuka na invitation na maboko. Asuka na salle. Basi ba enis basala basomba pe na ba robe na bango ya bato ba kokotisa ye. Basi ba yekola ba pa. Na suka boye mobali ya kenoko boya. Olivier ozan Tokyo ozan ndengeni. Okodoka kobela liboma. Yango komi ko sente basi partout bandeko nanga. Tango bakoti libala. Olivier lobi nani asalaka na famille wana. Yaya. Mutu asalaka zate. Bambongo obino bochaka ya mabonza. Botele esika bozo londa ngo. Na tala libala munene. Tala bakado. Tala biloko bopesa na libala wana. Tala ndenge bosemaki. Nga pena seme. Lipona bana na nga pe. Nzamba pesa bango libala. Yong to semaki na libala wana. Nzamba ko pesa yo pe libala. Bana no ba kaba Olivier wana. Mibali kaya ndenge ya ba Olivier. Yango na yesaka bino botala place bozo seme. Bota la place auto chambongo na yo. Ce que seme sika mabe ya oko récolter. Bambongo ya batu basala boye. Yango bana wana bavanda na ba luxe. Batambola na ba jeep. Boye. Olivier lobi mutu asala na famille wana zate. Mais bambongo mwana na aussi ba sac ya ba faute ba vrai. Ba vrai ba sac à cher. Ba Louis Vuitton ya faute. Mbongo azozo na mabonza. Mbongo azozo na badim. Nzamba liaka badim na binote. Nzamba liaka mabonza na binote. Bango bachaka na mabumu na bango. Bazoka batu ya mbongo. Bino bo souffrir. To pekisi bino bo ke l'église te. Mais yeba esika nyozo kende. Et puis place nini ozo seme. Ya yo koti kamzala na ndako notaire. Na ko longola 1/10 salaire na nga te belé bongo. Pendant que pesa pasteur, ngana opesa te. So na calculer salaire na ngana zwaka. Na longola 1/10. Ah non, eze belé. Combien d'heures? Combien d'heures pour na 1/10 mwana koka? Pour ngana ke ko kabelo ba euro ngana olamka na 5 heures. Ale mwana na wazwa ke somo ba Louis Vuitton, bana na obaka ko balaka n'importe quoi, baka ko saka ba désordre, pour bino boliaka na mutoki na biso ngai la danos bozwelote. Soki pe na okota li felo po na okota. Na opesa te. Ça c'est jouer avec les gens. Mariage au batu ba sema ki mbongo belé ndengwana nyoso eke 0 eke bojo 0. Hein? Et normal te. 0 mbongo eke 0. Baki nyoso ba longoli. Femme légitime. Femme légitime a longoli baga boaki. Femme légitime. Yaya, oza femme légitime. Mais yeba ndeni okomaki na femme légitime wane soko kataki makamba batu yaya ça la repentance. Sinon te za mobolo. Bande ko to loba na biso belete. Toya na poka to chaba audio. Ndenge mobali azole koloba. Balobi ke mobali wana na minute oyo abotisa mwana musala. Mwana musala kata ndako akomi na zemi. Aye ko yebisa mama moi patron na patron na komi na zemi, je me sens pas bien. Abi a problème ezate. Alors o kinova na pas mobali na yo boye lobini. Habite mobali na ngazaka awa. O mobali na za awa. Abandi ko tuna sentinelle. Mwana musala ote bongo nani? O papa Olivier. Wana do mwana mwasi motema abomba likambo wana etungisa ye makanise leka. Olivier sente mwana musala. Mwana musala te. Neti abiso basindi le cœur teo ayembaka te. Mwana musala sokola basani. Basente et pas Olivier. Boye bisanga. A part wana. Mwasi abatu na kati ya libala. Comme ceux qui fifi, ceux qui
soki fa soki nani asente ye bandoko yemba na ye groupe moko na église asente mwana mwasi bato mwana na bingana azala libala nanga donc muzemi oyo mobali nanga koyeba keza ya yete tamsu periode wana mobali wana zaki na yete babanda osala te soki pe ndenge nini il fallait moi mwasi wana longola zemi atiki bebe na ye na kati ya ndako ake longola zemi mwa mwasi wana akufi nanu kutu bakundi ete Olivier Akimi na bakundi ete bando Olivier yawa 2 mois mwana mwasi wana 2 mois na bakundi ete bozo mona mama Emi ba conséquence ya ko bebisaka ba vie ya bato ya ko prophétisaka na ba vie ya bato maramba lukuta ya ko bebisaka ba mabala ya bato au détriment ya soki ya bana na yo bolingi bana na bino koleka mokili mobimba bana bino ndefo bazala na nyonso bana bino ndefo bazala bien bana na bino boye boko futa yango mama mobali no deja futaka na ye souffrance azala nango mpo na meme alata eloko akoma kotanga basoyi eza mpe nyonso kaka wana masumu kaka yo sikoyo obandi kofuta yango epa ya bana na yo mwana mobali wana Olivier akobimisa nyonso so bozaka na banguma akobimisa so bozaka na banyoka akobimisa deja bosalaka te alobi bambongo bozwaka wana bandako bovandaka na France nyonso eza bambongo mituki ya bato. Comment vous rendre peuple na bino pauvre boy? Peuple mo baba fungwa makape misute. Développement un pays. Et ça na ba église te? Qui vous dit ça? Et le royaume sauté, botika kaka, a pardonné, a sengi pardon, a sali boye, nzambe moko jugé. Oh mon Dieu. Mais vous autres qui êtes yaya, vous n'avez pas péché sagesse d'intelligence pour ne pas yeba makamusu ko kata makam. C'est pas makambu so koti kango il va qui va. Makamusu fo kata mo yomoko. Alpesi so mayele. C'est pas tout moment kato benga kae yanga lobi senga sagesse d'intelligence. Alobato senga ngo pourquoi? Pour que Nzambe père moko se reposer, yo moko osale la sagesse non intelligence na yo. Mais comment kaka Nzambe na likolo ba yanke na se. Eloba ba yemba nze momo kaka. Nzambe na likolo ba yanke na se. Oh na leli. Nzambe. Yaya na komi na ko chite, mais na pourquoi? Ce qui nous embête, si vous partagez vidéo makasi, na moni que vraiment vous likez vidéo oh, na poka to ya ko sala analyse na yango, to ya ko kota na ngo a profondeur. Ba mama pasteur beauté yama. Bana bino abasi ba finalité. Bana bino abasi ba leki bana baninga na on est loko non, le kuta na bino. Sikon deko mwasi wana, oyo alela ka butu na moi. Ayaka na Olivier na ye alokota ka isoki place ni bakutanaka amemi en église po bino boya ko zoye mobali oyo yebite yo Enis yo yebaka Olivier fi wana wumelaka na Olivier ayebaka ba faiblesse na ye ayebaka lokuta na ye yo ko mono luli ye ka pona zo yemba o luli ye ka pona tai na ye o luli ye pona longi na ye. Bato ba ba ke mwa mobali wana kitoko te menga na mwana mwana mobali wana aleki Enis na kitoko ba Enis wana ba beauté na bango ya ba poudre ba make-up belé ne longi mwa mobali wana aleki mwa mwasi wana kitoko oui wana d'après ngai na sala analyse nanga Olivier aleki mwa mwasi wana munyanga na kitoko boko futa yango on est ici tout se paye ici bas. Ale to yaka na église na bana biso bo pesa ka bango mibali moko boye bale bazwa ka bango ba nyoso ekoma ko sa ba désordre soit bo pesa bango ba mibali moko boye soit bo botoli bango ba mibali bo pesa bango ba mibali boye bike bino bo profiter na kati wana soit bo botoli bango bo pesa bo zui bango ba mibali na bango ba yela bango l'église au juste pourquoi bo libo be sa communauté. Vous êtes là pour la bo sa communauté. Mama Emi, nano lelite, ane oko lela. Kaka pona mwana no pasteur wana. Olivier, bimisa nyonso tu.
ndima pe yo pe Olivier ko sente bana basi ko wanga na pe loko moko te il faut loba pe poani okomaki na niveau ya ko sente bana basi eloko nini yango Enis wana azaki azangaki na nzoto na ye oyo bande kotinda yo o sente ça veut dire que olinga na yo yete obande ko lukas ko basi o bakokani na fiancé na yo mibali musu bazaka bongo basi musu pe bazaka bongo soki mobali mo bande olinge mingi baboye bien simbite abande luka ka mobali oyo azokende à peu près na mobali na bande olinga son Olivier il fallait tomber quand même ata bande kwa mwasi akufi wana na kisasa bino pe boya ko témoigner yo pe mona musalo ba senta ki yo pa Olivier wana yo pe boso bombele pe poani parce que Olivier pas na mabe na ye mais eloka nga na sepeli parce que bino ndem bosaki mabe azaki na fiancé na ye ta musu na nzela fiancé na Olivier nga changer mais bino boye ko pesa Enis bota place misuki boko mema mikumba na mino bino moko a bon attendez salut bandiko nanga ba bonne journée bon like vidéo bon partager. Bon, je sais que beaucoup de gens seront choqués, mais moi, je parle comme ça. Moi, je regarde la réalité en face. Je ne regarde pas des tribus, je ne regarde pas quoi que ce soit, rien. Voilà. Et puis, dans ces pays, parce que si j'ai OP, ils ont qu'indélé bien. Bon, tu as malin. À bon attendez, salut. Voilà, à bientôt, à bientôt, à bientôt. À bientôt, eh. Ouh. Coucou, 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 bye à tout le monde, partagez s'il vous plaît.